Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibinombote, na kombo, na Yesu Christo, au salimalamu ndenge oye, na culte oyo, ya pokwa, ya lelo, liboso, ya kende kolala, ba kende kolala, bala mukate, butu, ezali moma moko, ya mystique, ezali moma moko, oyoke, makam mingi, yamabe, esalamaka, yangonde, okoki kolala teke, sanke, obosana, losambo, ya pokwa, yangonde, c'est la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger. Mais yo de kolangai omonana lelo poete omonana susu ekomi pasi. Yangonde to poete to sangana to za quelques minutes o yangonde na ebisu bino ke ane oyo zala na habitude ya kotikala beaucoup plus longtemps liboso yankolo ndeko nangai poete okola poete zambe en amimonisa kati nabomoina na yo na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe nazali awa ndeko nanga pete yo nanga tobondela pete okobondela yo moko tenga pe na kobondela ndeko nanga yango ndeko nanga soki nano osabona nano te ndeko sabone na yo pona ko appuyer musala oyo soki nano o like te ndenge oyebo like nano ndeko nanga bo partager yango na ibisibino ke ane oyo sala oite omona monene non nzambe programme na biso ezali ete tokobondela tokoyoka liloba na nzambe pe tokokota na prière agressive yake to attaquer pe bango bazali ko attaquer biso yango de na ibisibino ete mutu nyonso o activer mode combat spirituel bo ganga na ba prière bo telema na prière yango nde soki bokomi bongo ngai pe na sali musala ete nzambe akokanisela ngai kozala teke olembisa priere olamuki tongo tomboki na priere outi musala okoti ndako tomboki na priere nalingi bozala batomboki me ya priere yango ndeko na nga yango nde ntina otoyeli na pokwa ya lelo tokozwa temps ete toadore nzambe tobondela toyoka liloba na nzambe to bondela to atake pe bango pe totika butu na biso na maboko na nzambe ndeko na ngai soki ozali kosala bongo mikolo nyonso ke ozotambola na kobanga nzambe ndeko na ngai okomona nzambe akomimonisa kati na bomoi na biso ndeko na ngai diable azobanga mutu te akobanga yo te mwa sainteté na yo ya moke wana kokanisa teke akobanga yo abanga na yo mutu te yango esengeli mutu nyonso oyo ngai nazokamba ete bolamuka na prière ndenge apôtre Paul alobi ete bozala ba imitateur na ye elikolo bake ndenge ye pa azali ya bino pe boza ndenge pe ngai nazomema bino ya bokoma bongo batu ya moto na prière batomboki na prière. Alléluia. Zoa position malamu kolala te tobandi kwadore nzambe ebike totambole mingi nzoto ezali ya kolemba kolanda nzoto te nzoto o elingaka prière te. Alléluia. Zoa position ya ke yo bitumba nanu ya liboso contre la faiblesse contre le sommeil bondisa fatigue na pourquoi lelo. Alléluia. Bénissons l'Éternel notre Dieu nzambe oyo na pésibiso lisusumbula oyo bénissons-le, exaltons-le, le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, ô Seigneur notre Dieu. Bandako kumisa nzambe nosusu ajalite oya kosunga biso lokola ye azalite nzambe oyo abateli yo nanga. Alléluia. Tobandi mbula ya sika tozali koshemine malembe. Alléluia. Ebele tobanda na bango bazali susu na bomoi te. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia. Ndeko nanga soki yo ozali nanu débutante prière bakendeke oyo alisanga bakendeke ndenge kaka mokabi azali kopesa sujet kosote nanu sujet te okei kobunda okei kokota na baproblème na yo nanu te yango nde ifo tozala na harmonie spirituelle tina oyo tozokambela bino yango wana yango tozokumisa ye nano yo na ngai toeleve le roi des rois, le seigneur des seigneurs totomboli Yesu na bandako na biso Yesu kaka na ministère oyo kaka Yesu na vie chrétienne kaka yango wana mukolo makambo ye wana Yesu
Mais yo kokota na ba doctrine pona nini, okokota na ba église pona nini. Élevons-le, bénissons son nom est grand, son nom est merveilleux, il est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Zamba ya bomo inanga kumisa ye na oyo oyebeliye azanani pona yo mobateli malamu mosungi ya kokama zambe oyo apesa yo bana okoma mama mabota okoma tata mabota ndeko na nga kumisa ye nzambe oyo apesa yo libala nzambe oyo apesa yo ekanisa la atalika moko oyo nzambe asalela yo kumisa ye na pokwa lelo. Bénissons son nom, exaltons le nom de notre Dieu. Tozotombola evri ya croix kuna asopa makila na ye pona biso pona kobikisa biso lelo tokoma bana nzambe ndeko na ngai san ye liboso ya banchoro tozate yaya liboso ya banchoro yo nani le sang Jésus merci Seigneur pour être ya armé biso, merci Seigneur pour être ya komisa biso bana na yo to koma ba intouchable na tozo komisa ye pada every ya kwa to tombola Yesu na bana na yo na ndaku na yo na libala na yo mingi mabale zo sila biso pona ni pote tozo prier kapona mabala te bandela haleluya ko kansate que zo que de bien de lo le bien que ça sous bien le diable bien te de konanga alléluia. Élevons Jésus dans nos maisons, alléluia. Namakanisi na biso, na nyonso tozali kosala tozo kumisa ye. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, to sanctifié kombo na ye, na pokwa de lo, na banzela nyonso na zali ko tombola na tomboli kombo na yo, na famille na nga, to tombola kombo na Yesu, na ndako wana, place ozali komona la passion na. Soki toyebaka ko élever kombo na Nzambe. Bien-aimé, quand le Seigneur Bakende qui était Seigneur, apprends-nous à prier. Yebisa bango ke bolo ba ete que ton règne vienne. Alléluia. Tozobele la règne en Zambé. Na mitema na biso papa na fongo yo motema. O vanda kat na nga. O vanda kat na bana na nga na pesio bana na nga na pesio ndaku na nga na pesio ministère o na pesio peuple o papa vanda na mitema na bango. Alléluia. Que o règne que règne na yo papa yo dozo contrôle ya nyonso zo contrôle na nga. Ozo contrôle na bango, ozo contrôle na ministère, o na ba prière nyonso apokwa ya tongo na activité nyonso ezali kosalema na yo na ministère o papa zo contrôle ya nyonso ko sauter sujeté ndeko langa ozo kumisa ye kumisa ye nsambo a pesio santé pendant le 1er janvier tilelo na zan santé malamu kumisa ye ndeko langa soko ye bakaba o bazali na ba coma na minute bazali na ba soins palliatifs. Biso toleki bango te papa merci papa nga na leki bango te ba kufi banda ba banto bandimbula o Jésus na nga na leki bango te. Je te suis seulement infiniment très reconnaissant. Alléluia, merci le roi de rois. Alléluia. Papa mbula o Jesus na maboko na yo batele biso susu. Nzambe tata munguna asimba biso te munguna be biso te au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Bien mettons le Seigneur. Azabito bandiko senga mon ensemble de kolo na biso, alimisa biso, na mabe na biso, na erreur na biso, na manquement na biso. Alléluia. Misu ope zaliko mona. Alléluia. Mato ezaliko yoka. Mambe tata, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardonne à yo, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Ne te souviens pas de mes péchés. Ne te souviens pas de mes erreurs. Seigneur, efface tous mes péchés. Jette-le au fond de la mer. Alléluia. Ensemble, tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Il est écrit que tu as été offert pour nos péchés, mais tu es ressuscité pour notre justification. Au nom de Jésus, soko zalinano na ibandelo ebindega ba priya kate siko to komina peru na moment oto zaliko senga bolimbisi epai na Nzambe. Alléluia. Yango de na zaliko bongisa ete to banda kokoma ete. Mais la séance sous il y a intercession générale de l'église à la carte sous et banda aux la paix ba samedi ka le collabo au nom puissant de Jésus bon de là. Alléluia. Mawana Zambé dikolo na biso biso nyonso ezate ke yo soke na sujet oya yo te
Alléluia, biso nyonso mana nzombe likolo na biso limbisa bana na ngai nzombe limbisa libota na ngai papa mana yo ezala likolo na bango yango ntina oyo ekomamaka crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille ntango ozobondela bongo nzambe azali kointervenir mpona kosunga bango ete bakoma yaye. Alléluia, nzombe tata. Alléluia, tozosenga justification. Romains chapitre 4, verset 25, il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur. Papa, l'accusation sur le monde des ténèbres n'est-il pas écrit? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa, condamnation mon côté, accusation mon côté, le colon en main, papa. Yoke la mamawa, na pourquoi les lots. Bien-aimé, ça c'est vite au sengi. Makila Yesu Kristo, makila na ilonga, makila na nguya, makila iganga, makila telema, na bomo inanga, na ndaku oyo, ndeko na ngai, liosambo ya makila kozanga ya ngote, ezali makambo spirituel okomona makila na misu te, metango tozo bondela, ezali kosalema, na biloko nyoso bana na ngai bazali kolia, na biloko nyoso ngai nazali kolia, na sope yango makila Yesu, na bilamba, na ndaku oyo, na nyoso na kosimba, makila puissance, makila est neutralisé nyoso, le sang de Jésus, Seigneur, lave mon cœur, lave-moi. Alléluia. Mitema ebele basana mitema mindo tango nyonso pona ko priakate ke Seigneur a sokola motema na yo makila Yesu. Alléluia, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi complètement au nom de Jésus-Christ. Non seulement il y a la puissance dans le sang, il y a aussi la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Na bomo inangai, na santé nanga, na finance nanga, na bana nanga, na zotatule longa, au nom puissant de Jésus. Mbula oyo, vie nanga mobima, na ministère oyo, Seigneur, na santé, na finance, na nyonso, na tatule longa, na peuple oyo, pesinga papa, pesa bango elonga, nous allons plus que vainqueurs, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Il est écrit que Kunana Nikoloba, longa qui ponatila makila, bisope anase, Yesu nanga, tolonga pola makila, Satana longa bisote, Munguna longa bisote, maladie te, kufate, ozotatule longa, na pokwa lelo, na nyoso kosala, mbula oyo, na nyoso kosala, na vina yo. Alléluia, Seigneur, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh non, qui sont de Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur, tous nos seigneurs, ça c'est Mourimo sans tous nos hommes, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces. Alléluia, Mourimo sans tout kamba. Alléluia, papa. Inspire-moi, parle-moi, conduis-moi. Alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Alléluia, Zambé, tata salanga flamme de feu. Yaya batu mingi bazali ko katema kama sama pona ni bazaka na Saint-Esprit te Saint-Esprit tango koya yede muto ko convaincre yo na lisumo mais tango zali komona que tu t'entêtes toujours dans le mal, donc Saint-Esprit n'a brisé yo te. Alléluia, bénéra Seigneur notre Dieu, accorde le don du Saint-Esprit dans le peuple bazali kolanda na pourquoi lelo. Alléluia, Zambé tata onam expérimenter, Seigneur, expérimenter la puissance du Saint-Esprit katna bomonaye. Au nom de Jésus, conduis-nous cette année. Na kombona Yesu. Et les méthodes comme si Zambé pendant la première partie qui reste à programme na biso. Maman beaucoup non Zambé, yango debele la kamoli mon sang. Na tango nyonso tango zali ko sentir bolembo invoque le Saint-Esprit. Tango zomona kema kambezo tango la bien te mo santu sunganga na salani na bol de la ndengeni. Alléluia. Paye sa moto ya prière katna. Tant que nano paye la moto te na prière kaka. Le bas, le zamoto, le bukuna kuto o komi ba pongi. Saint-Esprit de Dieu, sunga libota oro. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, qui est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai chanté comme
Oui, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Ah, la joie du Seigneur. Et dans la partage na yo na bana surtout bino batu bozana bana. Bien bozamos na mbali soki bokei na ambiance oh he ya de moana et ya divorce et séparation ako ozana kande bato ba kominde bo. Alléluia bana bazembo ezali bazembo ya kodim la kisango bana na yo boyemba bo sauter. Alléluia bokutani et boluka ambiance spirituelle wana afin que tolonga munguna yaya abanga mutute mutuana angone côté la esprit de konanga bengana ye mundisa ye de konanga. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur encore une fois et mbote na pesbino mbote na kombo na Yesu na micro ezali wabino mote Philippe na zali awa et to bondela ensemble de konanga sa l'ensemble to lukabatu susu afin que tokomaye une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Ndeko nanga soki nano o sabona nanu te sabone na yo pona ko soutenir musala o bo partager tant aux laiko ya na culte et loko ya liboso ezali ete o like nano o like ndeko nanga ndenge na yebisaki bino pona tina ya ba groupe et c'est salami déjà botala na C1 au mona place ba komi rejoindre wana soki oplike likolo nango okokota okomona ba groupe ezali wana ezali misatu oponi groupe oyo lingi et bakosenga yo ba coordonnées na yo bancaire ezali ya ba partenaire ba volontaire ezali obligé te ezali obligatoire te yango de nakoya na matière sur les finances ndenge nini koko salema natango na biso ezali sus makambo te o ndenge bazo lengisa biso soki ofuti boye te ozamodi na kote ya bino yango po yeba ana Christ epai ya Jésus makambo nyonso ekoma volontaire osala ndenge otema na yo elingi yango bokota na ba groupe wana ete bokoma ba partenaire par mois 3 euros ou bien 6 euros ou bien 9 euros na tie ba place misatu wana ekobebisa ekosilisa budget na yo te mais le belango likamoko soki ke oraka malade Seigneur nazo contribuer na msala na yo papa biki sanga na malade soki ke ozoluka libala il faut landisa liloba yango nde ndenge balakisa ngai yango nde nazolakisa bino eza te okoti na yo kaka okoti kaka mbongo na yo ebandi kokende bongo Seigneur nazo contribuer na msala na yo na bala Seigneur nazo contribuer na msala na yo bana pona bana nango protéger bana nango pambula bana okoko pesa mpona bana omoni ke bana wana bakomi ba multimillionnaire oyebite ndenge nzambe asalaka nzambe atikala na nyongo ya mutu te yango wana ndenge mais volontaire soki olingi pete problème eza nango te makambo susu banda to bandi nazosala kaka ngai moko yango ndeko na ngai tokoyoka liloba na nzambe na nsima toko bondela lisusu ndeko na ngai kozala distrait te ezala nde tant opesi yango epai na nzambe lokola libonza au nom puissant de Jésus tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo liloba oyezali komonana na oyezali komonana te ndeko na ngai yango nde linga liloba na nzambe tanga maloba na nzambe yango nde nayebisi bino ete tambola na bamapasa oyo mibale na vi na yo mobimba na mbula oyo okomona changement bamapasa yango c'est la parole de Dieu et la prière kobosana moko te koprivilégie mosusu te mais tambola na bango nyonso mibale tangaka maloba na nzambe ntango nyonso ete maloba na nzambe yango nde moto ezali kolesa biso milimo na biso ezali kolesa biso molimo na yo po ete ekola po ete okemba po ete okoma mutu ya makasi ndeko nanga ekolala te tokomi ntango malamu ntango lisusu oyo keba na nzambe banimbaka bamonaka yango ete ezali na importance makasi te mosusu ndenge toyokaka mosusu azoganga soki kaka priere ebandi obengi ngai mpo nani mpo ezali temps ya koyoka liloba na nzambe ndeko na nga yango nde ezala na respect na liloba na nzambe
nzambe pe ako respecter yo. Au commencement était la parole. Yango nde nazali koya po ete nalakisa yo liloba. Atinda bango ete bokoma badisciple bazali bato bazali kotanga po ete yo yekola oyeba ete olakisa mpe bato mosusu obandela nango na ndako na yo. Yango nde kutu tina ya mokolo oyo ya lelo olakisa mpe bato mosusu na mosala na yo na famille na yo partout tozala baporteur ya bonne nouvelle au lieu que tozala baporteur ya songi tozala baporteur ya maloba na nzambe aloba oyo ekoki koedifie mutu omoni ke mutu aza na nzela malamu te olakisi ye nzela ya yesu masiya na ministère oyo tokolobela kaka yesu kaka alobaki na Josué ete maloba oyo elongwa te na monoko na yo nalobaki ete nakobanda korapele yo boye ti okoma disciple obanda koyoka ke me muto aganga mpona parole eza nini nasombaka ya bible yango osombi bible mutu yango azoganga kaka nabanda kotanga yaya tanke nano obandi kozwa ozali koyoka posa wana te ya parole de Dieu parole wana ezali nzambe yango nde po ete mutu ezalaki na ebandeli au commencement il n'y avait rien, il n'y avait que la parole yango nde mutu esala nyonso tozali komona nayo tozali komona te liloba na nzambe ya yango manyola yango vanda nango tambola nango etianga yango na misala na ntango ya lelo bato mingi bazali kotia yango na misala te ndeko nanga. En passant, avant que totanga passage na biso ya pokwa lelo bien-aimé et tokotanga namukanda à Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42 et ça va verset on appelle ça bino tango nyonso nazali kozongela ngo pete maloba na nzambe evandela yo tant susu yo ozali mutiasika nano oyoka yango te dekolanga yango de tikaite oyoka yango na pokwa lelo. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Batu obandimela liloba na nzambe na tango ba ekoli batikali nkolo amati likolo et ma Bible lobi que il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Yaya enseignement nazo pesango ezalina na chaîne na biso est-ce que ozongela ngo ko persévérer ezali ke ozongela ngo ozoyekola ngo mituna pe botuna ka mituna te na parti ya ba commentaire wana botuna mituna atako na téléphone soki omoni ke no ya kokoma boye ya mbote obengi papa ya likambo boye ezalaka ndenge nini namonaka mama moko kaka mutu abenga ngai mpe mais atuna mpenza alobi no papa nabengi yo mpona verset boye mais namoni balobi boye mais sikoyo ezalaka ndenge nini nabandi na explike ntango nazokontinue to ye papa namoni boye azotuna mituna kokola oyo ke esengeli bokola yango wana mais bozala baendoctrine ya baeglise na bino te mpo bato mingi badoctrine na bango ezali doctrine ya batu ezali doctrine biblique te ezali doctrine chrétienne te ezali ke batu bazwa verset bafoma basala lolenge oyo bango balingi yango zomona ke badénomination ebimi eza ebele zalaka mpe ntango ozokopersévere ntango ozali koyekola wana zala na esprit critique oza na esprit critique bo avalaka nyonso te oyo ke bato bazali kobimisa mpo bato mosusu badéforma iloba na nzambe. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres yango nde il faut persévérer ntango ekomi ke neti dimanche ndenge tozalaka na baenseignement oyekoli yango na chaîne awa obeti kaka enseignement biblique ou bien étude biblique et enseignement eza déjà ebele wana obanda kolanda po ete okola dans la communion fraternelle, le fait d'être ensemble et dans la fraction du pain. Wana ndenge ya ba sainte seine pe mbabikolo koya tokobana pe kosala ba sainte seine et dans les prières yango de bomon yango de prières kobosana te. Mais pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur to mutolobi ete mukolo ya lundi et comme mukolo ke tobon de la pona mabota yango nde esengeli ete mutu nyonso ozala préparé oinvite mpe bato mosusu
Le diable a détruit nos familles. Le diable a détruit tissu familial. Nandenge ya mukete. Nandenge ya mukete. Makoyoka nezate na ba famille. Ba divorce belle. Ba séparation belle. A détruit, a boma battu belle à travers la sorcellerie. Surtout ba bisoto utikuna. Ba famille mususu komona ke pasi na pasi kaka. Que mutu ya malonga azate. Okomona ba famille mususu mana basi kitoko mais baba la kate. Ou bien ba mususu azali kaka mais babota kaka kana na ndaku wana. Okomona tan mususu 3-4 jeunes filles o bana mibale o bana misatu o mwana moko mais ba mususu bazola na ba salon ba condition malonga te mais bazo balate pour la nini. Yango de diable a détruit ça. Bamakambwana, yangode il faut biso de to la muka et to bondela. Tona mabota de konanga. O mona bamsusu mabota ezate. Bamsusu mabala yango, mais mabala ekufa akaka. Bamsusu bakoma vanda kaka ke no. To vanda na biso na vanda na ngai kaka na lembe makamba mabala. Mais non pourquoi lelo tokotanga kana mukanda acte des apôtres place tozali. Ce que dans chapitre 16, verset 31. Acte des apôtres, chapitre 16. Est-ce que vous avez la Bible na yo? Disciple, ndengeni azanga Bible. Vous avez la Bible. Ngaite na kokote yote. Ngai nazo gang. Biso le ko ba Jean Baptiste ke o nazo gang na désert. Na désert place bato bazate. Ngai nazo sala yanga musala. Mais nazo la kisayo. Mais batuya tant il y a Jean Baptiste bayarki mais stiko to sala nini ayebi so ngoke o azana chemise mi bala kabola pesa mninga bo changer ne boyoka maloba o na zoloba na bino écoutez la bino bande konanga yango acte des apôtres chapitre 16 verset 31 et le biboye. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yaya kondimana yo ezo dépend de kara yo mokote ezali kara pona yote na famille na yo na tikana ebisa yo na poko lelo yo oyo zali kolandanga ozali ambassadeur ya Nzambe na famille na yo. Famille na yo kobandana no famille restreinte tata na mama mwasi na yo mobali na yo na bana et puis na famille élargie et famille na famille élargie et soki wana te na ba connaissance na yo na ba collègue botanga na bango baza famille na yo pete bovanda na bango tanzutu bolia ensemble lien wana et se créa yango de bozomona côté wana ndenge bazola sabino balien balien zali ozakana camarade na yo moko bozola le pana bango yo azoya kola le pana bino lien moko se créa koma ya bino et yango nde bato wana il faut babika okomi ambassadeur ya Nzambe ya Yesu Masia pona famille wana pona baninga na yo wana pona ba collègue na yo wana obotanga na bango ya awa ezali tango Paul na Silas bakangama na prison ezalaki na tango moko na prison ndeko nanga yango nde zala ya Nzambe malgré ba difficulté malgré ba problème bazalaki basali na Nzambe batu na Nzambe apôtre bakanga bango bakotisa bango na boloko mais au milieu de la nuit batelema bakomi kokumisa Nzambe kolala te na yebisi bino ke na zongeli méthode oyo ya kala oyo ke bamodérateur ya kala ndenge bazalaki okende veye olala na bamodérateur ya ntango ya kala olala te kolala te telema yaya bakanga bango bakota bango na boloko basali eloko moko te boloko ezani ntango mosusu badifficulté wana ozoleka wana ntango mosusu ezali baproblème wana kokoloba nini soki ezalaki lelo moni masumu na bango kaka nayebi te kimondimi ya lelo ekomi kaka tozaka lokola bapagane mais na katikati ya butu nayebisaki bino ke nazoyekolisa bino nano prière toza na ntango ya koyekola prière nakoya lisusu kolakisa bino prière ya 4
katikati ya butu, au milieu de la nuit, Paul na Silas batelema babandi kokumisa nzambe, babandi koyemba yembo ndeko na nga ntango bazali kokumisa nzambe mopepe gloire na nzambe kita. Lelo tokoma koprie, lelo tokoma koprêcher la présence de Dieu ezate yaya babandaki koprêcher na ntango ya kala na bagroupe de prière ozoka suki ya motu ezotelema yo. Alléluia. Ekomi ntango ekomi ke nobobandaka koprie boye baprophésie ya lokuta oyo tokomi komona lelo te na basali na nzambe bazali kokosela makambo oyo Dieu m'a dit. Nzambe alobi nini? Nzambe alobi te. Si Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit. Si soki alobi ndeko na nga babandi kobondela mopepe makasi tremblement de terre esalemi baporte ya prison efungwami yaya eri koloba wana ezali matene na biso te ya poko ya lelo mokolo na kolakisa bino yango nakolakisa ndenge nini okoki kobondela ete baprison baporte nyonso ekangemele yo efungwama baprison baporte efungwami. Paul na Silas bazalaki wana mais gardien ayebi kutu te makambo nini ezoleka atala boye porte ya prison efungwami azwi epe amibomake no ndenge ezali boye baprisonnier nyonso bakimi. Paul na Silas balobi tokimi na biso te tozali awa wana nde ezali makambo ya nzambe na bato na ye komiboma na yo te yango ye nde mutu aye kotuna bango motuna oyo ndeko na nga. Haleluya, haleluya. Abimi na bango bakeye epai na ye. Il sortir et dit Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Ya mutuna wana. Est-ce que so bika? Est-ce que so tuna yango? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yaya Zambé atindi ngana yebiso yo ke ozali ambassadeur ya bana na yo, ozali ambassadrice ya bana na yo, ozali ambassadeur. Alléluia. Ya mosi na yo, ozali ambassadeur ya bana na yo. Po ete babika ozali ambassadeur, po ete mabota na yo ete boyokani ezonga, ozali ambassadeur à travers yo, po ete bazali kotula na famille botula esila ozali ambassadeur ya nzambe. Alléluia. Yango tina oyo tozali koyepana mabota yango nde nazozongela koyebisa bino kozala na bapetite prière wana égocentrique wana te yo nzambe esunganga nzambe ngai nzambe azomonela yo keno obondela mpona noko na bino ya ntshoro wana ayamba parole me ozosala yango te ntango ozoi libala nzambe libala na ngai alobi kutu mais lokola eza devoir na yo ke nzambe alobaki non yo na nzela na yo noko na bino wana ya ntshoro abika nano abiki te ozwa libala okozwa yango te yo mona mukanda ebima te omona makambo ekende liboso nzambe azozela biso ete totinda ye na bafamille na biso elingi koloba to invoke ye tobela ye nzambe libota na ngai nzambe etata banoko na ngai babika nzambe sunga yo moko moto oyebi famille na yo soki omoni ke no bobalaka te botula nzambe etala ye botula na famille ya liboso tika pesa ba ame nyonso ya famille na yo na maboko na nzambe dédié famille na yo epai na nzambe ke nzambe na pesi yo na kabeli yo famille na nga kota sala oyo lingi na famille na nga bapriere oyo bazali kolakisa biso te yango nde nayebi donc toza na temps ya prière soki obondeli bongo okosala ete okoma na place que crois au Seigneur Jésus. D'abord toi tu seras sauvé, mais conjonction ezali wana et toute ta famille. Toi d'abord obiki et toute ta famille. Et ça automatique te. C'est que pour obiki bo noko na bino ya charlatan wana bandumba nyonso ya famille na bino wana pe babik. Non. Zambe tatala na famille na biso kindumba zambe bikisa kindumba ezali kati na famille zambe azana posete obenga yeyende akota azal sur le loi spirituel soki ke osali bongo te nzambe azomona yo biki yo okomoni ndenge Tshisekedi akomi président wana noko na bango ata moko ke azala susu pauvre akoma kokele kumone bakokende koluka noko na bango aza kuti na village wana. Haleluya.
ata kutu ke alobite ba ba lo a cause président bozomona ndako ya noko na bango ya eza ndenge wana sur le plan spirituel yo komona nzambe mais que tous les ans dans la famille ma malade lisusu nde bamalade okomona ke bato babelaka kaka yango nde bozomona ke sur le plan physique maladie héréditaire au nom de Jésus au téléméli diabète au nom de Jésus la mort prématurée au nom de Jésus yo moko nde moto oyebi famille na yo yango nde le mercredi et lundi nyonso tokomi kobondela mpona ntina ya mabota me bato mingi bazali koreklamango tokotiango mpe na français mpona bato mosusu ndenge toza boye na komi na baauditeur ntina Côte d'Ivoire, Haïti, bato bazali na bisika na bisika YouTube azokomelanga azolakisanga bisika nyonso bato oyo balandakanga vraiment ezolakisa ke mercredi il faut etikala na français lundi pe na pokwa il faut etikala na français tongo nyonso nde etikala pe na français. Est-ce que yo bondelaka mpo na famille na yo? Est-ce que yo bondelaka mpo na mwasi na yo? Est-ce que yo bondelaka mpo na bana na yo? Ya soki ke mwasi ozobondela mpo na mobali azobondela mpo na mwasi ya diable akokota te badivision ekokota te baincompréhension ekokota te ke ntango ozobondela wana ozobondela ke motema na ye ame na ye papa au nom de Jésus. Crois au Seigneur yango nde tozali koretenir na pokwa lelo. Est-ce que son ndima soki ke nano ndimi te ndima yango ke nandimi ke Jésus est le Seigneur. Jésus kota kati nanga vanda kati nanga soki dano osala appel wana te salango elongo nanga yango de tina onkolo atinde nanga atinde ngai po ete na mema bato epai na ye bato bakota na royaume ministère kombo nango le royaume des cieux awa tozolobelaka makambo ya royaume biloko ya mokili ekotikala. Mais à quoi servirait à un homme ce qui a gagné mokili mobimba mais au perdre âme na yo? Notre objectif, c'est le salut de nos âmes. Kaka ya yo kaka te âme ya bana na yo pe bika. Âme ya famille na yo bika. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que le ministère ya ko mettre l'accent sur la parole de Dieu pour être effongola yo parole de Dieu te fongola ka. La foi vient de ce qu'on entend. Foi eyaka na prière te mais eyaka na ozoyoka. Ndenge tozabo ata oyoki nyonso 100% te mais moko ekotelio na poko lelo yango nde okomona bochango na misala banda lelo banda koko intercéder mpona bana na yo mpona mobali na yo mpona mwasi na yo mpona famille na yo kota na kadi ya famille ngai nde kutu efo ezala na ba 2021 ou 2022 akala te ser na ngai azalaka na États-Unis a rappelé ngai likambo moko ya famille esali ngai on dirait que na bambula nyonso oyo na priaka wana on dirait que nazalaka ya kolala ntango nakoti sikoyo na famille otala boye banoko ndenge moko otala boye bakousin ndenge moko ka likambo oyo ser arapelaki ngai wana nakokoloba bango te awa po ete ekoki kobetsama bapu po ete bato mingi bazolanda oyo bayebi nga yango nde ntango nalandi yango mpenza bien alobi Seigneur yango nde banda wana nakomi nde bapriere na ngai nyonso bamarto nyonso nabukaka kaka likambo wana ke esila na kati ya famille babondelaka ndenge wana au nom de Jésus. Tokomisi nzambe bien-aimé dans le Seigneur pour la grâce accordée biso na pokwa lelo ete toyoka liloba oyo liloba na bombo. Alléluia. Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Alléluia. Prêtez Azali Monene encore une fois. Pour aller comme Blangaï, Nalobi qui est dans le bâtiment, pour être battu sur le beau, à Komiko, Koloa Makambo, Yabat. Quand on est tous à la bino, Moko Abana, à Londres. Wana penza izali banga penza wana izali banga na lobiya ya eske na ebi gudu makambo ngana koko ya penza boy na zi micro na komi na zozo tana ngai boy kepo na ko remarquer na boke la batu ba jeton na micro ya nzambe non to komi nzambe nzambe le roi des rois le seigneur des seigneurs nzambe abiki sabiso ndeko na ngai soki yo nano bikate ko tala 15 na yo te kati na
na église na bima na bino wana na catholique na bino wana yango te Yesu akontaka wana na mission na bino na ministère soki nini bakombo kudu bazopesa biso toyekaka ministère ya lola ya makambo ya lola ya makambo ya likolo ya royaume ya Yesu Masia. Alléluia. Yango nde bien-aimé dans le Seigneur yango nde tokumisa na pokwa lelo Nzambe wana kozala fanatique te ya église na bino mezala mon Kristo zala ya Nzambe. Alléluia. Zali awana pokwa lelo tokumisi pete alobeli biso na pokwa lelo ndeko na ngai soki nano yamba Yesu te kotala te bambula ebele wana mebenga ye. Alléluia. Nandeko oyo so dimela he renouveler foi na yo epai na Nzambe chaque jour ngai nasalaka yango tous les jours. Amukibo Seigneur, na renouveler foi dans les epai na yo. Seigneur, nazaya yo. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aimerai encore. Seigneur, mon âme n'est pas à vendre au diable. Nasala pona owana, nasala yango presque chaque jour. Nazamu tutamsu nakoki ko bosana mais pona wana. Alléluia. Seigneur, na bombisi kondima na ngai epai na yo. Yango soki na no sala appel te, sala appel wana na ngai na pokwa lelo ete kolo Yesu. Kota kati na bomo nanga na pesi yo motema nanga na lingi na zala ya yo papa limbisanga mabunga nyonso limbisanga mabe nyonso na sali na sena mokili o petola ngai na makila na Yesu. Alléluia. Ya tokendeke na balogi te tozalaka na baceremonie moko te tozalaka na ma initiation moko te ke ba initié yo initié c'est-à-dire que libère ton cœur ce soir. Alléluia. Kamande tozami tema likundu tema elo simba te pona ni soki Christ akoti yo moko kozala témoin ya vie na yo moko okomona ete vie na yo ke makambo boye penza na bandako kango te omona okomi koseka ngo kutu. Alléluia. Que podani motema Seigneur akota nika yango ye moko nde mutu ayaka ko transformer biso Saint-Esprit nango ndimi boye batie yo na caché ya Saint-Esprit pona kati na yo okomi olingo sala boye osala ndenge osala kana ke oche ba photo na yo mabele nyonso libanda na Facebook wana Saint-Esprit wana Saint-Esprit ya wa non Saint-Esprit akoyebisa yo ke non te biso toteya rabino eza muke mais soki oza na Saint-Esprit akoteya yo ebele na manzaka kutu akontrolaka tala manzaka ekomi milai tala boye okosala boye te. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu quand aussi ça y a prière tant sous tokobanda na thème ya Saint-Esprit pote yango nde mutu ezali catastrophique na kati ya bana Nzambe lelo bazanga Saint-Esprit. Merci papa na pesi yo motema opesi yo motema soki ke aussi opesa renouvelaka yango ntango nyonso ke Seigneur je t'aime Seigneur que ton règne vienne Seigneur règne kati na nga ya soki ke fondation eza te ndako ekotelema te bato mingi fondation eza te oza déjà na 25 ans na kati église yango te 12 ans na kati église yango te mais zala na Yesu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Sans ça, il dit au bandiko bondela. Pendant qu'on bondela pour na banana yo. Seigneur, na tikio, na kabeli yo. Banana nga. Alléluia. Dédié banana yo. Et pas une Nzambe. Na pourquoi lelo. Au nom puissant de Jésus. Na dédié yo. Banana nga. Au nom puissant de Jésus. Tozana. Prière yali sanga. Yo kakaka. Yoka kaka ndenge nazali ko kambela yo biso nyonso moko na moko soki ozaka na bana te papa bana oyo nga na koya kobota Seigneur na pesi yo bango epai na yo na dédié yo bana na nga gloire au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille ezali automatique te ezali ko ete biso to dédié bango epai na Nzambe na pesi yo papa me ya bana na nga. Alléluia. Nzambe tata o touché bango baye bayo papa mungu na simba bango te sur le plan spirituel quand ndenge zo le bana balingi baya bo balinga mbe ya côté na biso balobi oyo kite lelo kutozani bapesi yo dati ya lelo jour boy tali boy oyo kate ndenge Philippe ganga pana bana ye moko na simba bana na ye batindi bajeya bana wana côté bazoke jour wango ke pa côté na
na occultisme ngo omona ke no abeli makasi o moyen aya ezati ou bien aye boye ba bengani ba msusu na oke panganga ba msusu bazaka oke panganga ba bengani yo lo prière ya koko na bino prière ya noko na bino asala ete famille na ngai moko te papa bana oyo papa baye ba kindoki te baye ba profondeur ya Satan te sasa ibisiko bondela pona mwasi na yo bondela pona mobali na yo soki oza mwasi bondela pona mobali soki oza mobali bondela pona mwasi na yo na dédié yo mwasi na ngai na dédié yo mobali na ngai Zambe tata ete mungu na simba ete mungu na hapanza biso te toyebaki makambo ete bandeko mais basusu ezali ke bokoti na libala déséquilibré moko azali na kati ya Yesu moko un pied dedans un pied dehors wana po diable azwa bino akokotela kaka na oyo aza faible wana bondela mpona ye ete soki oyebi bafaiblesse na ye mais na présence na ye te bato ya mokili aotomboka soki oyebi bafaiblesse na ye songolo obandi ntango ozalaka na bapriere na yo personnel ozobondela ete tala mobali na ngai tala molangi amelaka mingi nzambe tata nazwi makila na Yesu nabwaki na masanga obwaki ye makila ya Yesu na masanga oyo amelaka wana okomona ete Marie nikolo kutu nalingi na ngai kutu nazosentir masanga na bientôt bien banda namelaki donc nazobela eti ndenge akotika yango po toyebaka kobondela te alebondela mpona mwasi omoni bafaiblesse ya mwasi na yo mais na miso na ye te kobondela mpona yango te na miso na ye bondela d'une façon générale tozobondela e tozoyekola awa toye mpona kobondela mpona bafamille alleluya tobondeli bongo sasa hivi tozali kodédié bafamille na biso epai na Nzambe crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille lelo ezali mokolo tozali kodédié mabota kamosusu osalela yango te alleluya papa natiki banoko na ngai natiki bacousin natiki baneveu natiki bafrère natiki basœur na ngai nadédié bango epai na yo Seigneur yo nde otouche bango yo nde okoma maître na bango yo nde Seigneur oprotege bango obikisa bango alleluya ezala bana ezala mobali soki omoniki etan mosusu oza na mobali ke ayebi Nzambe te babondelaka ke Seigneur atouche ye ayeba yo po toyebi basi mibali ebele bakoma bapasteur lelo bakoma basali na Nzambe me na basi na bango bazalaki ke mwasi nde moto azosambela mobali mopagane Alléluia. Prière ezali eloko moko yaki okoki ko négliger te papa famille na ngai bayeba yo famille na ngai Seigneur na dédié bango epai na yo na kambi famille na ngai Nzambe tata kota kati na famille boyebi nini diable atia au moins un agent na kati ya famille nyonso po ete akota apanza mabala mais Nzambe mpe Saint-Esprit mpe atia yo na famille wana oza ambassadeur ya Nzambe na famille wana me malemba moko boye obondela kutu mpona bango okritikaka kutu bango yaya wana kutu ndenge kutu abomaka mabala kutu yaya oyebi molimo nini oyo ebomisaka ye mabala yango nde omoni bongo ya Marie na biso na maboko na yo papa tala mabala tala ndenge azali kosala tala ndenge tala frère na bino wana oyebi ke akomi na 4e libala basi nyonso bazalaka mabe basi nyonso eza esprit eza ye te yango todédié bango nyonso epai na Nzambe yango na baprière personnelle na yo teko na ngai yo nde moto oyebi ka oyo ezali ya famille na bino omoni teke oyo sera na ngai ayebisa ngai me bambula nyonso kutu tomonaka na biso kaka normal mais jour wango ezalaki jour oyo ke esprit na ngai ezwa délivrance mpona likambo wana alléluia au nom puissant de Jésus bien-aimé dans le Seigneur tobanda kobondela bongo alléluia mais avant aussi ça tozali ko détruire esprit ya sorcellerie et lien esprit wana to bengani molimo ya sorcellerie na kati ya famille kindoke bebisi biso bato ya loposo alléluia diable atindela biso kindoki na Afrique na bato mingi bete epanza ebebisa esprit ya sorcellerie na bengani yo na famille na bima na kombo na Yesu alléluia ba œuvre nyonso ya sorcellerie na kati ya famille na nga tozali ko détruire yango nyonso annuler yango nyonso au nom de Jésus alléluia ba prison nyonso ya sorcellerie ya famille na nga Nzambe tata na buki ba porte nyonso soyez libérés
nyonso prisonnier nyonso ya sorcellerie ya famille nanga soyez libéré mabota nyonso ekangama soyez libéré bozwi nyonso ekangama soyez libéré au nini monde etel ya kindoke sala tobebisi yango maloba nini nyonso oyo beloba ezali kolanda biso ete makambo ete bavie ebonga kaka te na détruire yango na efface yango na makila na Yesu. Au nom de Jésus, tokobanda kobondela bongo mpona temps ndeko na ngai yango nde tobandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe mais Molimo Santo asunga yo ete obanda ozwa yango à cœur obanda kobondela mpona famille na yo. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Papa butu o na maboko na yo kaka ngai moko te bana na ngai elongo na famille na ngai natiki bango nyonso na maboko na yo ozoyoka ndenge ya kobondela kaka te ozosuka kaka yo te yango nde bapriere mikusala na ifo isi ya bino il faut ozwa mpenza tanke ozopriere mpenza mpona famille na yo. Alléluia. Nayebisi bino que cette année il faut que tu sois, alléluia, que tu aies le temps de rester le plus longtemps possible dans la prière devant le Seigneur pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants et pour toute ta famille, pour tes amis. Alléluia. Il faut te dire à la temps là, il vous sont dans la prière. Papa. Et Sunga Seigneur. Tola la telle au la papagan. Levez la biso, Zambé Tata. Alléluia, ensemble, levez la biso, Seigneur. N'a songe, n'a pas pris. Alléluia. Ni monissa, papa. Alléluia, n'a pas rêve. Alléluia, parle-nous, annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Seigneur notre Dieu, Boutou sécurisé, demeure Nabiso, sécurisé demeure, il y a membre de notre famille, sécurisé, banananga, sécurisé, papa, sécurisé, peuple, Pessinga, alléluia, binope, bon de la capé pour nanga, alléluia, nous sommes à ça, et au bon de la famille pour la bino, mais binope, bon de la pona biso, et les animaux, bon de la paix, et les ambabat, la passé, on a bino, on a pourquoi les lots, parce aucun de l'église, alléluia, bon de la. Ete zoaka pe mukumba ya kobondela pona yende konanga ale kaka ngai mokote ale même d'une façon générale obanda kobondela kete Nzambe batela basali na nyonso ya mokili mobile ba église na biso nyonso ya mokili mobile Nzambe azozela biso côté kuna ya intercession ya Esaïe 59 verset 16 azolukata mutu moko ya kobanda kobondela azomona kutu ata mokote au nom puissant de Jésus. C'est makila na Yesu na sopi partout na mbetu na ma chambre na cave partout na toiture na biloko toko finika Seigneur makila Yesu etelema na porte na kunanga alléluia makila Yesu zinga bisezinga famille na mobimba zinga bana na zinga peuple oh papa zinga ba sante nyonso na butu alléluia au nom de Jésus ça c'est tout bele mupanga nzombe mupanga loba était l'épée, tapé ma boko. Peut-être à l'oba qui n'est Ézéchiel, mon amour, allez frappe le main, oh que l'épée se multiplie. Alléluia, l'épée. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Zambé Tata. Merci peut-être aux alliés en monnaie. Est-ce que tu as commission Zambé pour grâce à accordé Bissona, pourquoi aller le tout à la présence naïe. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour infini. Que tu cabissotes, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie, et pour la piété. Eh ouais, na pambula rabino qui pourquoi nyon so so ka prier les s'il na pambula rabino. Alléluia. Zambéana à mon avis, que c'est Dieu qui parcourt toute la terre, te localise, mon frère, ma soeur. Zambé a exaucé, prière na yo, sali ya pourquoi alléluia, ko dédié famille na yo, et pas alléluia. Alléluia. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Alléluia. Alléluia. Yo to bondeli na yo zali ko bela bika lo boko na nzambe na poko alelo. Alléluia. Sois guéri au nom de Jésus. Yo bondeli na ngai na poko alelo. L'esprit wana bali wana ya seli ba ko ya au nom puissant de Jésus-Christ.
balien wana ya famille ekoya na kombo na Yesu, balien ya mboka wana evandi ekoya na kombo na Yesu Masia. Que le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus-Christ. Bika, bika na maladie, bika, le boko ensemble tate bika yo. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos douleurs, la douleur na yonyoso, na boko ensemble au nom puissant de Jésus. Merci le roi de roi, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Puis j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Puis j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Toyaka prière, mais biso toyaka culte. Culte ezali moment où il y a quoi adorer Nzambe, et ya ko rendre gloire et pas in Nzambe, ya ko tombola ye ba ange kuna likolo basala kango, ya biso ko tolingi tokata, mais ya bango ezalaka tango nyonso. Tango ozali koya na pokwa boye koya te oto prière ya pokwa, non, culte ya pokwa. Pour culte ezali que toko rendre gloire et pas in Nzambe, to yepete to tombola Nzambe, to benga Nzambe, gloire na Nzambe, présence na ye na bandako na biso. Ndeko na ngai yango de kozanga te, pokwa nyonso tozali awa na ngonga ya 21h heure ya Paris, heure ya Bruxelles, yaka ndeko na ngai ete totombola komba Nzambe tolobi ke ya lelo lendi ndenge ekomi boye, ekomi ke tozo bondela pona mabota. Mercredi ezali pona bana, ezali pona ezali pona mbasi bazanga mabota pe pona ba mariage. Yango de toko banda ko bondela bongo, la reste ya mikolo tozali kaka na ba intercession générale. Yango de konanga soki ozana kan moko okomi atana na description ou bien non on a commenté côté commentaire au lobby était tout sungayo na prière ou bien au bengi biso au monde na description ba coordonner na biso nyonso ezali kuna ndeko na ngai yango de tongo nyonso yakape nangunga il y a 6h to bondela ko banda lundi ti vendredi, mais il y a samedi na dimanche de 5h30 ba er nyonso ezali à Paris pe il y a Bruxelles. Ndeko na ngai samedi nangunga 18h tozana na culte ya intercession pour na Congo tala ba ini ya Congo ba zebele sa tala lelo ba américain ba komi ko mona na ete guerre wana eza na Congo ici la kate po ba américain ba britannique ba français ba belge ba za simawana ndeko nanga yango de to bondela ete Nzambe asunga mboka wana mukolo aposo nangonga 18h. Même que il y a dimanche sur la deuxième chaîne LRDC TV2, il y a modé Tozana étude biblique yaka oyekola été prêté au kola. Ndekonanga yango na description au kuta ba coordonnées na biso nyonso pe ba coordonnées bancaire ezali bo soutenir musala Nzambe, bo sunga musala Nzambe pe asunga yo ndekonanga. Ceux qui n'ont pas s'abonné na pour soutenir musala oyo tango ozali koya eloko liboso ezali ete o like nano pour soutenir yango et pe bosala ba commentaire na bino bo partager na baninga na bino na ba réseaux sociaux na bino ozwi kaka lien kaka ya vidéo moko otindeli moto ou bien opesi moto bato ba yebi internet bien oyebisi ke chaîne nabiso ezali LRDC TV1 na LRDC TV2 pe ezali opesi bongo soko opesi oyebisi bongo na muto ayebi penza makambo internet malamu eko compliqué yete akobetango ekobima mbango ako rejoindre biso mais bondelaka pe po na bango yango dekonanga tanto komi wana tokomi na suka tokutani susu mukolo alobi dans une autre prière
puissante du soir, libosa kokende kolala, na kombola Yesu. Mais lundi prochain, kozanga te pona tina mabota, invité pe batumbaya mingi pona tina mabota, to bonde pona mabota, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.